Vraiment. Ça na basi mususu. Abali mobali fa ache na mutema ache na bafwa. Parce que bolinga bafwa pe et simbati. Mais bon mutema ndé mutesa nini. Ya mune na noti boko mabako. D'accord, voilà. Mais so ba jona bafwa. Bafwa ko to boka pe na muta shimboki. Vraiment. To na muta noa. Tikitsa tsatsa. Fundi. Vraiment. Mais mutema ivanga. Ouais. Osoka kwa donc ça peut pas si makasi donc to bala na sentiment ya mumu ba makambe bele so komia na biso osoka pa ndeti fena tani pona ma et ça peut pas si biso artiste toujours maïle na pas toujours linga toujours maïle na pas toujours linga parce que baso ba poussa na pembe na biso biso ba yaka mona boyi masolo muso zo yata mususu posa na mbongo muso zo yata mususu posa na succès. Nous sommes à temps mususu posa na immeuble. Vraiment. Nous sommes à temps mususu pour y du boulot. Ouais. Là, on a moi si ali na moi na ba qualité na yi. Moi si nous sommes à pour na likonda. Ya o na balada et simba. Voilà. Moi si nous sommes à choa na bakara danger. Ouais. C'est que na no rouler na bakaro et ba nous sala mapika barbara ne ba nous ngalo barbara voilà. C'est kanami yeba. Vraiment. Musu pa yiki na kweli ngana ngapi azani noko azani likala konki me pona nsigilo yena linga ka pona nsigilo bitumba lupetu bios suka osoko banzelo ka banzela vraiment nanga noko pona bitumba luketu azama kasi na mbioso mais sota di chongo onde dokolosi motongi pe Mukuno bena go bakanselo. Voilà. Vraiment. Ouais. Azana sikilo azana makanga. Ouais. Oso bansele yemo baso bakina la même haye pona sikilo. Bitumba luketu mbioso. Ouais. Oso comprendre. Donc c'est que moi si to mobali azana ba qualité na ye ou alingela ka. Moi si na ye. Moi si azana ba qualité na mobali pas na ba qualité. Moi si voilà. Mais ce que comme pona ba qualité wana ça pour na bolimote ça m'a dit moi ça t'ajoute nous avant de pour na mbioso ngolobe la barre aukende voilà ngolobe la pe mon kongo ko ba su mbioso te aukimi voilà mais moi si soit lingo pour na mbongo ngolombo mo ezalate au chapo voilà on so moi si soit lingo pour ça ina mituka ngolo te que ça mituka il va ça ina acheni ko voilà Kamu nak ngala ni kita nak suite. Dia nak nak samu ni buat. Kalau nak kita samu ni salah nak logo teko. Ah bon? Bolingo ba belge ba pisa biso ba belge ba kenda na bango. Ke bozo banga la brine, moi ba tongo banga la brine, kana moni pe dudu fu pe inde ni eh. Bolingo oyo. Ba belge ba pisa ka Congo. Ba belge ba kabona biso Congo. Ba kenda na bango. C'est pas Congo to tikala ka. Ngaka na tikala na Congo. Na bolingo ba belge ba pisa nga. Et c'est Kenda. Kenda na mudonga. Voilà. Donc tu vas au Congo. Na boni ngana disque fina ngati. Tu sais dans l'amour à français. Tu sais dans l'amour quand on aime, on aime. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. mbote mingi na balandi na biso balandaka biso ngawa bino fleur yamba na ye toujours toujours kanga ndeto yo kanaka kanga ndeto sololaka mbote na babone na biso nyonso ya Acti Final TV mbote na bino place nyonso bozami partout dans le monde na air nyonso onini bino bozolandela biso vraiment na pesi bino mbote ebele na pesi mon boss M ba mbote ebele en plus na kobosa na te DJ o abetaka musique kitoko DJ la sexy DJ la sexy vraiment na pesi ba mbote ebele mais toko fungola liboke na biso ya lelo na makambu ya mwasi ya papa na biso Jani avato bete yango il faut caméra fungwama na yamba invité nanga otozana lelo papa na ngai botaka botaka bolumbu ya pesanga ka esengo so na moni na zaka na esengo bonjour papa na ngai botaka bonne santé ouais santé le gembele yo le gete salama futa bazupa matsikita mama danger ba matsikita na ko vanda na tempo moni ni susu na musika yeto kotanga kombo trote ko ba baza ba ko yiba biso ye
Ouais. Boss M so moni lelo na bimi muleke tempied leke mbende. Vraiment. Donc là c'est Boss M donc tu rotanga kombo te po ba boya pe babaki. Vous comprenez? Ah ouais, yango wana. Exact. Ça donc tita ba yuma boza ya kolala veut dire vraiment flore la sexe zo beta ka fimbu ndenge za la kazo lali sa ba yuma nyo sur internet un pongi pene libela quoi et to fungola liboke na biso ya mpoka liboke na biso pene ya mpoka to liango kitoko malembe donc to za pressé te hein to liango pene malembe na papa na biso butaka to fungoli liboke na biso nazo pa na zonge pa na papa na biso butaka na ningi na tuna ka likambu oyo ya liwa ya Jani concernant basi na ye par exemple basi misatu la brine en disons la brine c'est qui encore Kombo Kiminga Mwamuke Mao Sylvie si je ne trompe pas basé belé mais tout le monde a la brine oh moi si par exemple qui n'est pas bota bana misatu tout le monde est vraiment azana sauf qui paye aza vraiment azo kipete aza sauf kipé donc azana est à l'aise à ce point le mobali na ye muto sali bongo donc tout ce comprendre te ezanini os mikano ko expliquer balandi na biso balanda biso vraiment hein ba comprendre moi hein source ya likambo ezanini. Déjà, vous vendez dans le tempo, message bien capté à beaucoup de Botaka, l'appellation bien contrôlée. Mais déjà que Fanny Boganga, Nzelo à la fin de Soukatoko, Fanny Boganga, Nzelo à la fin de Soukatoko. Ouais, Fanny Boganga. Mon thème, il y a Christian, mais c'est le maire. Le patron ou papa na Christian, donc. Na moni sou arrivé à Gloria Bombeke. Ouais, Gloria Bombeke, la brine, voilà. Gloria Bombeke, la brine. Donc, mon thème, il y a Émile Lukula, c'est bon. Donc, deux fois, donc, il va à Matikita. Déjà, tout ça, on a trop d'émissions. Ouais. Parce qu'on a lobby déjà trop. Ouais. On a lobby trop d'émissions. Ce bon, on a des émissions, on va comprendre qu'il y a une pandine technique. Pandine technique, ouais. Il y a une pandine technique, on a tempo. Dans le bagi, Kubala, Babala kana sentimati. Babala kana sentimati, Babala kana mawate, Babala ka pour nous balité, Babala ka pour na vie mobile. Ouais. Au moment où communiquer na biso Jani, c'est que biso tout le monde a communiqué na biso pour biso to milengela. To yebani, to sala mo na sentimati. Pour vient na biso c'est que vient na biso kufi. Pour asala ki mangam na sentiment. Sentiment voilà. Au moment que moi c'est kufi liyo. Mazana société mais moi si mo bokabona na ye. Azoli la makasi. Ouais, wana moi si oh wana ya oba kabwana maou voilà oba kabwana. Azana souci par rapport à la brine. Ezanini. Bo salaka na ye. Ouais. Azana souci wana. Et nous collons ça ni été à biso. Et ça n'a pas si nous sommes tous au bal bon pour un sentiment. Au bal nous pas pour un sentiment. Pour battre ba mon bali. Mais ça nous nous bali on est fait autre dans thème. Ouais. Na bafwa. Ouais. Ouais na mbali muso bali mwasi. Il fallait tena mutema tena bafwa. Et ça n'a pas si mususu. Abali mobali il fallait tena mutema tena bafwa. Parce que bolinga bafwa pe et simbati. Mais bon mutema ndem mutesa bani. Ya mbele na nutiboko mabako. D'accord, voilà. Mais ça tena bafwa. Bafwa boto boka pina muta shimboki. Vraiment. Tena muta noa. Tikitsa tsatsa. Full baby. Vraiment. Mutema ivanda. Ouais. Vous comprenez donc ça n'a pas si makasi donc tout ça na sentiment ya moni ba makambe bele so komena biso vous comprenez tu fais na sentani ponanga et ça m'a passé biso ba artiste tous maïli na baso tous linga tous maïli na baso tous linga parce que baso ba poussa na pembe na biso musu ba yaka pona bolinga solo musu azo yata mususu posa na mbongo musu azo yata mususu posa na succès. Mususu azo ya ta mususu posa na immeuble. Vraiment. Mususu azo ya peta mususu po yebi boulot. Ouais. Là au moins moi si alinga moi bali na ba qualité na yi. Ouais. Moi si mususu azo ya ka pona na likonda. Ya o na balada. Et simba. Voilà. Moi si mususu pa ya ka choa na bakara danger. Ouais. C'est que na no rouler na bakaro ba no sala ngapika barbara ne ba nzela ngalo barbara. Barbara voilà. C'est que kanami yeba barbara. Vraiment. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu on a un sigil. Il y a un lingay pour un sigil. Vraiment.
mukumbo pena ko bakanselo Voilà. na moto Vraiment. 6 kilos Well. asana 6 kilos asana makamo Well. oso benzele yemo paso bakina landa na ngai pona 6 kilos bitumba luketu mbioso Well. oso comprendre donc c'est que moi si to mobali asana ba qualité na ye o alingelaka Moi aussi, naïe. moi si asana ba qualité nga mobali mobali pas na ba qualité Moi aussi, voilà. mais ce que comme pona ba qualité wana esa susu pona bolingo te ça m'a bien moi ça taso lingo alingo pona mbioso ngolobela ba rein Aokende, voilà. ngolobela pe mukongo ko basu mbioso te aokima Well. mais moi si soka lingo pona mbongo ngolombo mo ezalate aochapwa Well. on se comprend moi si soka lingo posa ina nituka ngolo tekisa nituka ye pasa nini achene po Well. Namo na ngana keketa na sute nde na fana na samu mibo na fana na peka samu misala na ngelo kote po Ah bon? Bolingo ba belge ba pesa biso ba belge ba kenda na bango Et pour banga la brine hein, na moni ba tomo banga la brine pour na moni pe dudu suku pe indeli hein. Bolingo oyo ba belge ba pesa ka Congo ba belge ba kabona biso Congo ba kenda na bango biso pe Congo to tikala kaka ngabe na tikala na kwa Congo do bolingo ba belge ba pesa nga et c'est kenda kenda na ngo do nga nga Congo donc tikala no Congo love na tia na ko ninga na risque fi na ngati tu sais dans l'amour à français tu sais dans l'amour quand on aime on aime quand on n'aime pas on n'aime pas so comprendre oh la mana ko liate o ko lia vraiment you désert pena mama na flow no zanu la mibina pakasa bana bana supa mwamba vraiment na désert 30 wa biso bangala beta kureka e kata so no ko mo ka pe magiwana azaki na mukate o bien ya lia abia ko liate viens tu manges on t'appelle tu manges tu vas manger vraiment lamba na ko liate bozolo bati na 2h35 bakasa bana bana supa mwamba mbule zo beta kureza ko kata nsuko zaki na mama na nzala so babengi olia batu pe basate so boya totalo on t'appelle tu viens on t'appelle tu manges bazo fente mama bazolo ba na so comprendre donc lo ba lo ba ne ba lo ba mo fe so so l'état ke ba biaka basoko di kondo ba kuninta batu to fandi saka batu na tempo to yiki ba so kota so comprendre donc ça ba biloko moko boye été ya pe été ya biso vraiment so comprendre total la bolingo na ba sentiment total la bolingo na ba bien matérialité bolingo ya solo efana na katsa motema efana na ba foite efana na michopote efana na ba rente efana na mote soko lingi mutu te tikai voilà na zo pesa bana basi eza mabe soko lingi mutu te kolia mbongo nete soko lingi mutu te atasa na mbongo te tikaye landa mutu yo lingi po o troubler yete tala le dofi na biso izola tsake mama na biso la brina tikale ko linga sans souci jani te yebu sans souci te ye sans souci te ye bordeaux pena vraiment ye bordeaux pena yebu sans souci te mais la brine pena bordeaux il fait que ça sans souci mais azabu sans souci te voilà azabe bordeaux te ne peut pas comme ça je m'assume vraiment apesi biso pasi baartiste parce que alimaki chamite bien sûr bavandaki na chani basalaki mais abandaki kosala semblant ti chani akufi ezomonana mpena meme na elongi na ye azolela te donc seke asa na bolingo ya chani te donc seke ete ya nde biso kote nini ozotya lokolo po biso mpe mibali toyokaka te peut-être bakonseyaka mpe Tchani tozonga na bavole tout voilà je ne pense pas que Tchani ti mwasa banaye konyokola ye wana bato bapesa ye conseil te ovandisa sikoyo bato na tempo position oyo eza émission batournant de sar pa batournant de sar pa baza na Kenya boutique M Squad donc deux fois te donc Paris Asie Europe mokili mobimba donc bamimi bopongo moi ça vient na Joel ça vient na Katsakini moi na ya solo bazola des missions ya ba noble so comprendre ba koko de sar pa ya niveau ma pata bazola des missions c'est la photo vendre ça na tempo donc biso pe mibali quelque part na ndenga système toyoka pété je ne pense pas je ne sais pas si moi ça zone yokola est-ce que ba pesa que conseil té vraiment pour tout le monde déjà vient à biso apo tant moi si on a bien ngana kaye na ba désert na France vient na apo Firenze voilà en tout cas et rejoindre Tchani pour moi ça bien ngana na désert sur na bagage à les studios tu penses que vieux on a apo pesa que conseil vraiment c'est que pesa que conseil
talaka vie akomi na niveau ya quitter studio au muninga jouer pour écarter tant sous na moi si moi mon que ça ne va pas mais na mama bolingo tant moni mutasongeli mutuna moi loba ne ba ka au fois solo au fois soké voilà au sani au fois solo au fois soké vraiment sur au sala nini ouais ça pas taliga que tani ça songi kuna au fois solo au fois soké so muto au fois solo au fois soké au sala nini ouais c'est pas tigina monika le bolinga batu bakota kate ka on aime quand on n'aime pas on n'aime pas ma compagne que Jani n'aime attirer l'espace. Ah, c'est que ma personne a fait conseil, peut-être qualité donc. Nous sommes pas tout au conseil. Sur mon nous en avons si mon boui, je suis battu bandeko, tout entourage. Parce que ce conseil, faut que ça, faut que yoka. Et bien dans beaucoup, parce que mon endroit bolingo ça moi c'est en bas. Nous sommes des bantous. Bolingo ça moi c'est en bas. Vraiment, vraiment. Même boss aime à yedi marambo na solo. Message bien capté à beaucoup. Voilà. Le bolingo et ça, il y a battu mi balité. Sur mon moi ça va doyer biso. Chéri nanga monika bolingo na biso etali batute ata batakache bakotate ote ma famille na bakotate aso chonere nous sommes des bantu bolingo za batumi balete donc mo sala biso ka bolingo na biso etali batakache te etali ngape mutute a ko so boku fila mwana soso famille zati bokunda mwana bino mibale bobenga ba famille en plus libala tant mutangi na gobala atosa na ba milliards famille peut contribuer c'est que libala ezala bino mibale ça pe na famille et ça entourage peut contribuer vraiment na kati Oso papa entourage c'est contribuer ba camarade de mobile peut c'est important vraiment ceux qui les autres ba camarade de mobile ceux qui pour na mbalo kimela wapi c'est ça donc le on a tout ba barati ba kasaka so ba lingani ba comme le quoi dans na jardin de ba ça ba c'est pas pamba etali batute so ba moni mutaleki ba moni ko mboloko so yokuno leki ba moni ko ngando c'était bolingo za ka bomote vraiment ça ya bino mi balé mais eko takape batu na kati pourquoi batu ba ça ba fille donner ou ba kanchama ba fille donner c'est ça ba fille donner bato ba kanchama ba parena ba fille donner c'est bato ba kanchama ba libala o ba ba parrain oui pourquoi ba parena on a bala parce que pour ba idaka libala na ba conseil pour libala kende mulai vraiment baza batu to baba lion baza batu bosco pourquoi biso na biso to comment mema bolingo ya biso ni bolingo biso baleza la kati nous sommes les bantu to ande mona mindele te biso ba mindele wa koma biso te biso to koma ba oso comprendre et règle mona ba te bele basala surtout koya kota basi excusez-moi maman nga fleur pour nga né dans la moisi est-ce que na ko définir na ko pesa définition femme pour na biso mibali to za pe na moi mayeli pour to comment ko afina biso janité est-ce que permettre nga na pesa définition ouais maman nga fleur où est un message bien capté où est une mission moko ya ba noble et ba responsable na so pesa définition ya femme pour ça la basi mabete mais pour na biso mibali to so mayeli et comme na biso ko afina janité au monde ba ko maka femme ba ko maka F et double M et Nasuka. Tant que l'inga bino basi, moi ça ça faible. F1. Mais au y a déjà que E3 ça faible. Mais pour l'inga y faut ça esprit. E1. Oui que tu calcules là, son c'est là les. Oui que faible. Parce que pour te l'inga tu calcules là. Na cause mon esprit. Vraiment. Moi ça ça faible. Mais pour l'inga faut ça esprit. Et on est là. Parce que tant que vous voyez, il va moi ça ça n'est pas mendiante. Les lors sengayo liputa lo basengi okabelo lo basengi bijou lo basengi nini lo basengi mbongo mandia vraiment mwana mususu modite et asuka intérieurement banda jardin de donc moi ça otika lo changer te boski senga ba maman et ça c'est long donc selon boko so bolungu butaka ko bible pe selon Jésus selon Timothée ça selon Matikita pesa ngape selon ngape boko so bolungu butaka et s'engager kana ngamoko no bina. Et ça pour la bataille c'est ça. La femme, donc F à sa faible et esprit, M mendiante, M maudite et asuka internellement pour vraiment. Ok. Bah les autres aussi moi si na bandenge wana. Tu vivre bien. Tu comprends que moi si c'est un peu après les crapauds. Après les crapauds. Donc azana yeka mutabuzo ba moi ça ko la rati. So tamboli na fila gisa so mona bakoka basi batika la ya mibale bele baza souter so tunya mibale na bakenda pour nini point d'interrogation au moins ba kenda ka lwa fina soutien de chana kende ba bakenda tamso bakekuta kuna pe babeta disolo yo ndeni ngape na ika pona no baringa ye ba bisa yo ngape matsanga pa baringa ko mo solonga na ndinga se pourquoi passer sous la serre ko passer na do iko ko na likolote isuka kana selon makambona était ya biso et puis sa biso pena
bonia makasi parce que toujours kende na bere donc ce côté sengi conseil parce que peso tant sukuna lika moko boy au moni nde to sa boy na biso lo moko nde sa boy wala biloko neso ya dede ah oui yebisa lo ni saka moko na nsoto na exact te lo sa moko ni na nsoto na yo moko loba pone na otalo bona moko neso ya dede te osani lo moko saka moko ah bon mais biloko to sa dede mato eza mi baleti miso eza mi baleti bambo masolo ya mi baleti osa siko na biloko mi baleti saka moko osa na biloko mi baleti saka moko parce que nyonso to eza dede ker pe saka moko miso eza ker pe ya moko miso eza mi baleti du soir des amis bas deux lèvres ça deux on se maboko les amis balé makolo les amis balé tout on se comprend quel les amoko nous les amoko bord mon peso les amoko oui voilà à comprendre. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Naza sur la question, moi, quand on a tout na papa na biso botaka, babi corps à Jani fallait y na kin. C'est quoi corps wana ceux qui y na kin. Est-ce que moi si on a vraiment à côté de ma colonne na kin? Ah ouais. Moi on a ça wana, babo tumbe ke lokwana fait na biso na ko fana lunguma. Yimo ba lingo kutu ko yate parce que déjà na aéroport on a kutu ya bango kuna place baza. Bako bando boli le kuna yemo su bakoti na seka ya Jani ba yesu na Jani après biso su to ya kipire su na neka kishasa lu kutu bisoso kana kufanya wana ah bon ayati akombe donc yepe na pa na ayati atana ndoto te yemo ko tengate bongo mo yesa ngam ye ayati tengam na tina kasa buso ba koyane awa yetalinga nani mais na lobi atana ndoto so ba hotel la brine vient au Congo accompagne la mort de ton mari il viendra pas soit royauté parce que déjà il y a mon d'un aéroport na niveau non place basa on a bateau balela Jani ba ko bete de ka on na aéroport ba juste y mo la brine ba continuer sur nankela ya Jani ba zipiki siko ba sibino bataki sasa bo continuer sur route parce que biso ko ko ki pega na Nchili to ndo bete de ka Nchili donc il y a même na ndoto so ba bise kenda ko tika Jani na kisasa na ndoto ko to royauté bo musu la brine ne vient pas. Reste là-bas. Ah toute bon. Toute sa vie. Hein. Vraiment, merci beaucoup, vraiment. Message, ouais, vraiment, mais vraiment. Ils ont passé malgré tout, c'est quand même ça fait mal. Tant que les gens disent quand on n'aime pas, on n'aime pas. N'est-ce pas, maman? Quand on aime, on aime. Yo zo neme na hoto zo ningo mima mutuka mutakufa siko mutatiki bana na ye yo tika zo continuer vie na ye en plus na voisin Jani la brine yo za mutema mabete ama ipa ba botane mwana ba bota de bana yo na lubite asungi na bana na te bana na so le lo ba di histoire so ba di histoire ndeti ya momi wana pour monter ça salité so ba di histoire ya la brine bana na so ba ko libaki ke papa na bango kufa o papa lingaka mama mingi maman ana linga papa te so bana na so ba ko li nango po ezana bato ba songi ba di histoire ko bana na so ba kusa na ta mama bombi ba ko lobela mama na bango ni tata na bina kufa ko mama na kinga ko sa voisin na ngambo tata souci les cœurs gonflés les cerveaux inondés dans l'eau c'est pour ça papa est parti ouais a oyoka zo mama mama Osoko kwa siku ba bloko na tout bana pe ba osana. Ba osana ou bien te à la longue. À la longue, voilà. Ni mazana a semé déjà troublé même si toi ba. Ma que tout bana ba ni qui me pas comprendre ça te mais famille Jani. Ba ça ba wana ba ça bana na bango. Est-ce que histoire wana ba bombe la bana na so ba koli. Ba boyebi sa bana wana. Donc ba biloko wana nyoso tout ça ma passer. Donc la brine asa mutema mabete, la brine asa mutema mabe, asa ba foi mabe, asa michopo mabe. Yebi biloko nyoso tout. Yebi na biloko nyoso za mabe. Mabe. Et biloko malamu. Exact. Donc oyoki la mutu mawa. Na place que na lingi na maote. Kende na. Vraiment. Tout ça là bon za passe. Jani ba ngine mutalar terre. Jani aki mutalar terre. Mais c'est la chanfora la Zimbabwe. Et puis c'est très nouveau là comme mona. Moi ça venir na mbali ndako moko mais moi ça tika mbali na kufa jana zo kufa azomona na ke mutabominga yeyo de tso kufa zo mona ke la brine mati vraiment et ça passe basi ba suna ma ya batute donc c'est que et ça biso no mibali leçon de bandeni to kuli kufana na basi so ko ni moi si bozo kende bien te faut tika moi si pe
so moni mbala so memo bien te ouais on a la mi ka trop joté na lobi di John na lobi di mbala et na lobi di basi donc ça bon ouais voilà merci beaucoup to changer te baka ko changer matati na biso ko ça biso vraiment bien makasi na moni liboke o vraiment to kangi yango liboke oyo penza to lie to tondi vraiment to déposer yango na se tozo fungola liboke na biso ya sika liboke na biso pene ya sika to to lia sikoyo ya moto kaka ndeto lia na biso malembe to ça vraiment pressé te papa na ngai to kota siko na liboke na biso to lia pena yango kitoko nazomona mama na biso belle vie na famille bota vraiment bambote belé asali film ne ya sika je pense que titre nango film ne ya sika azo jouer lokola ba nakolo ba Nigeria akoleka a dépasser na ba Nigeria sur les drapeaux donc azo jouer tout d'abord l'union so azana 4 dans sous les drapeaux vraiment ba fleur vraiment parce que ngamo na tala ki yango vraiment donc les a vraiment na habité sona lo ba nini ba fleur vraiment na yo vraiment belle vie et pas na yo vraiment ko ba nini et pour na maman na biso belle vie na film ne ya sika sali déjà nga nazoka moite yo ko to boki ba fleur nga na boki na ba nzete na boki na ba koni ah bon utazo mériter zakai donc na solo ba derrière ça Michael Jackson ya ba momito théâtre mutazana bato musique azana bato ya théâtre asokotisa bona masuwa noa basopola basoboyo ndima moni pas maman belle fille lamba asoka lambi bolia on se comprend yé na lamba soka bengi bino bolia moni basobo lamba na royate maman belle fille si a préparé vous viendra manger pour asana makambu na minute yo ouais de yé lamba ngami kono na bengi lamba bolia ouais on se comprend moni nga lambi film sous les drapeaux ouais sur les drapeaux. Ce qu'on va parler à monter. Parce que et on n'a vu pas maman belle fille. Sur la lambi, au lia. On est hôtel lamba, on lia, t'es pas maman belle fille. Il va manger. Pour boire qui sous les drapeaux. La minute où il y a des actualités, ça moko sous les drapeaux, et ça pieds sur les cartonnés la minute. Et ça va tout au bateau talamo. À l'ambi bilo au l'ambité. Bateau na bateau lia to baolia. Oh lamba baolia to baolia teni. Oh baolia teni bilo na bino nsadi fo on a ban saka made sur lamba. Parce que maman na so belle fille na lambi paka sa banamba na soupe mwamba. Vraiment. Bilo baolia te. Sous les drapeaux ça le quoi paka sa banamba na soupe mwamba. Ah waouh. On se comprend. Paka sa banamba na soupe mwamba à l'ambi. On a un oliate. On a tout baolia. Baolia oui. On a l'obligé que pas maman belle fille, idéologie ça comme moko. Soka lambi bolia. Ouais. Babilo na bino ne nsaki beni bolambi wando lambi kofi ndeba soko lambi na oliate mais pas maman belle fille si maman belle fille a préparé vous viendra manger. Bolia bangona baso sous les drapeaux. Yebisa masikoyo. Pièce nini na minute ezana king ezana loyal ezana makambo. Ouais. Bakanga mon pépé. Voilà. Au moni maman belle fait ça mon pépé. Son mot kanga mon pépé au katansaki. Même na liboko. Parce que ça va te des fois te on est un message bien capté boko so bono botaka. Vraiment. C'est le logo moko. Ko yamba ba invité. Na wazo fandi sabatu na tempo. Pour nga lo baka vérité. Ouais. On comprend moi na lo baka vérité. Ouais. Pour comment nga bolumbu botaka. Ndena za boy. Na la type mon qualité. Ah bon? Kenga ko na nga bolumbu botaka do na zama kamno sa mutaka na lo ba pepo polele muto ala tibilamba talo aseka polele ya oui c'est nga pe na lo ba po et loko bato so banga makasi ya mona batikita et belo ba na changer comment on changer ne sa kombo ba boti ba pe ça bunda trop na classe nikola bolumbu botaka la so ba mutaka na siliki mais loko za kombe uti pa ba koko après on a changer na conscience na ma moi na changer exact beta makoko pour moi. Vraiment na beti maboko pona yo papa nanga bolumbu botaka esengo sara nga omotema soki nazana pembeni na ye hein bo comprendre kaka donc oseka o ezape na ko seka moko hein ya sengo vraiment makasi na sima caméra nanga na pesi cameraman nanga mbote ebele kana grâce na yede na kitoko makasi na pesi su boss nanga mon boss wana batanga ko mote po boyo yiba ye et puis to bomba mon boss aime mon boss c'est un espace ok, à vous. Donc, na moni boss nanga, donc yibalobi asa mutoyo to bombake to linga te to bimisa na mpwasa po moni mboko mabe na musubo bimisika mutu boye akomi ya batutu. Ah ouais. Parce que biso na to sali boss te. Boss aime. So to bimisi.
ce comme ya batutu to ko sele bien te biso photo sale leti na sukanto ko pe na to liena ndenga legembende yondo na ndenga mulege tempiete après ce que to tigeli ba yuma ba kongo la skobi kokoto boss aime toujours idéologie des fois te place à ça et ro dans l'homme do yamuna na netse donc yé to tigaka na niveau yé fa za la ka bon mona nzambe mona nzambe awoya kini mais awoya lwa jésus on son monde chez ça yaki ndengi boss aime awoya na moni boutique M Squad donc Paris Asie Europe mokili mo tourno de Sarpa na moni Cédric de Sarpa na moni Fanny Boganga donc Fanny Boganga donc mon thème Christian mais c'est les mecs donc patron papa na Christian nous dans niveau Londres na moni Gloria Bombeke la brine na mini choisa na kata ken azana kata ken auti Canada maman na Precia donc la brine donc mon thème ya Emile Lukula si défendé na moni Junior Tifundu na moni chéri Tumba les privilégiés na moni vie na sozo Youssouf donc ya maman Nibo donc na moni de sous fait ça matembe ah ma belle mon konzi bébé Emporio ma belle mon konzi gaz sans fin ma ghetto akenda na raisonner les sous papa na mari donc gaz sans fin donc ma vraiment merci beaucoup on ezaki papa na so botaka bolumbu botiko yokaye atiko ndimbola biso fama kande bolingaka na pesi mbote belé na batu balingaka biso batu balingaka nga surtout Floriamba na pesi mbote na ba bonné na biso nyonso hein ba bonné na biso nyonso Active Final Télévision na pesi bino bote na lingi bino tellement mingi na pesi pe boss nanga malgré bakata kinga mais na pesi boss nanga aime ba mbote ebelé et to tanga ko mote to kataka boss vraiment na lingi bino mingi s'abonner massivement à la chaîne biso et que ça là bon toko vraiment qui toko makasi na explique tout mon ami Mikolo Mizali Koya bye bye.